Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Merci amis internautes, vous qui nous suivez sur les www.congomillennium.com, et merci de vous avoir encore très grand nombre branchés dans votre site les www.congomillennium, et surtout vous qui êtes scotchés à votre émission qu'une réalité qui est aujourd'hui présentée par votre humble serviteur Beno Belkam, le défenseur de tous les animateurs, le défenseur de leurs animateurs. Il est là devant vous. Le lot qu'une réalité a mis le phénomène Tokyo. Phénomène Tokyo na kata Kinshasa. Kinshasa batu bakoma kotonga mai likolo ya mbanda ou likolo ya boatu, likolo ya mai plutôt. Plus pire encore, vous trouverez que batu batongi nda comme nzanze likolo ya mai. Des familles entières elles ont vivre likolo ya mai. Ça nous a étonné. Tomi Tunibisomo, est-ce réellement à Kinshasa il y a des autorités? Est-ce à Kinshasa vraiment il y a des autorités conscientes? Comment une grande ville comme Kinshasa, les autorités ne savent pas prendre une décision. Bana classe, bazotanga, ba école, likolo ya mai. Na ba avenue, mituke kotara lisusuté, batu ba se déplacer kana kati ya babwatu. Soit soko yebi nage otamboli na makolo et siko komona mozindo nager. Soko yebi nage te zala souple ba boîte tambola na ba avenue belela mwana boîtu matin na boîtu poke na ndako ba mama na mamicho. C'est drôle, c'est vraiment bizarre. C'est difficile à expliquer. On va d'abord suivre à l'image la vie au Batmaso mené Nakati ya commune ya Matete, précisément na quartier de Monon, et puis nous allons revenir pour les commentaires. Tous les cas. Oui, amis internautes, comme vous le voyez, tout ça bel et bien Nakati ya commune ya Kisensu. Netolobaki toujours annonce na biso à Kinshasa. Batu bakomi ko vivre, on dirait je ne sais pas na Japon, na Tokyo, na Chine, to Nakati ya Corée na mboka nini ya Asie. Il y a des familles entières, il y a des quartiers, il y a des communes où les gens ne vivent que sur les eaux. Toute leur activité, et les karakaka likolo ya mai, les gens ont construit des maisons likolo ya mai, batu balambaka likolo ya mai, ba école o bana bakina kotanga likolo ya mai. Donc des familles entières vivent likolo ya mai. On se pose la question de savoir toza na capitale, toza na province nini, toza na village nini. Déjà, l'image elle-même, et sur l'accabino, ce que nous sommes en train de dire, si c'est vrai ou faux, vous voyez, des maisons construites, les colo yamai, de maisons en briquet, comme de maisons aussi en tôle. Imaginez-vous, et ce qui est augmentation au Essali, quel sera l'essor de toutes ces familles. Et puis, le grand transport plutôt dans cette commune, ils ont des transports et à boire tout, parce que, Mituka, ils ont un délai à Kolekate, les gens sont sur les eaux, Nakati, ya commune, ya Kinsensu. Et puis nous allons voir le reste, comment les gens vivent. Ils vont nous dire pour survivre, pour Nabanaba Kende Klassi, et puis pour Banaba Sakana. Et pour qu'il ne plus loin Koeba, juste activité commerciale Nabango Awa Nakata commune ya Kinsensu et Zalaka Penza Nini. Nous allons passer les micros à la population de Kinsensu. Ils nous diront la vie qui se passe ici à Kinsensu. Au moment où tout le monde, les autorités de l'État parlent de la révolution de la modernité. Au moment où toutes les autorités de l'État prétendent que leur bilan est largement positif. Mais voilà au centre-ville, dans la commune de Kinsensu, comment la modernité est exercée, comment la positivité des enjeux et à gouvernement, et ça qu'on s'est présenté, en tout cas ça reste à savoir avec le point de vue des différents intervenants. Donc, boitonde et ça la lokola taxi na balabala. Ils ont permis que muta longona nda kumsusu akenda kumsusu. Ba boito ngoze belé tozaka moko ça la taxi. Donc chaque avenue ba na boito na bango taxi. Ah OK.
Donc c'est vraiment regrettable. Des fois on se pose la question est-ce que la commune de Kisenso est vraiment un bourgmestre? Est-ce qu'il y a un bourgmestre dans la commune de Kisenso? Est-ce qu'il y a des députés qui votent dans la commune de Kisenso? Si et seulement si, où sont-ils? Où sont les autorités municipales de la commune de Kisenso? Où sont les députés élus de la commune de Kisenso? Où est le bourgmestre? Où sont les autorités administratives de la commune de Kisenso? Ça c'est vraiment regrettable. Et c'est loko toke ko bete mabo côté. Et on ne sait pas avec Babiloko Union, avec la situation Oyo, faut-il continuer koloba oumela to zongi la bango yebela. Ça va se savoir dans peu de secondes. Mbote papa ya matete commune de Debonom te commune te ya matete toza na commune ya matete na Debonom quartier de Debonom na avenue Lumière toza na 4 mairie koto oyo biso tozo dinda ba avenue oyo eza nanu na avenue te ndenge eza awa maye tondela kabiso tomona ka moya kolobeza te makolo epasuka tozo dinda na mai tokolala na mai biso koto oyo mutalo bateko na likolo kuna badindaka te eloko to dindaka eza biso koto oyo banda boye mupanzo nyonso ti 6e mairie awa soki boyaki bolimbo kuta mai plein papa bolingi bomona mai awa plein nzele ezalaka te likolo ya mai tala soki otie tembe tala makolo omoni makolo tala makolo omoni toza na mai oyoki papa balalaka ndenge nini tolalaka na bango ka boye tozwi totandi toche babriki likolo na mabaya ozwi mwana otie wana soki te omati likolo atone bambula enokaka na katikati ya butu tozaka bongo tosalisali lokola basymbole tolali ka boye lokola bana mabata po muta kobongisela biso aza te nzela eza te avenir eza te bekole bana ka boye bekole mati kuna bamisusu bakendeke bamwa misika kasi mwana po abima akende ti kuna tala na pasi na souffrance banzela eza mobulu transport nini esalaka awa eza na transport moko te po nzela eza te eza ka mai na mai bwatu soko olingi koto oyo bwatu yango mpe bao bana bwatu eza souffrance lere soki mbongo eza te okokota te mai ti yawo okokende ndongwanaka na bana na mai papa botalela biso bino bakonzi bozalaka wapi yango bino boza na mboka oyo te kaka boko ya boye bokomeli biso bakombo bokelibela biso tozwaka te eloko te bazopesa biloko nyonso to eza kobeba neti mbulu ewuti oleka ya lobi tolaki awa biloko ezokita biloko esi ecoli bandako etikali pamba ta bamii papa gouverneur atinga bino mbongo ebele apesi biso te apesi biso eloko te ya suki na likolo tomoni ye pete akota tina kati ya mai soki aza na posa na biso akoti tina kati ya mai aye kokuta biso na kati ya mai wana nsima nango ayoki ke ya solo biso tokomina wana ayeki masolo na ye wana abeteli bino eza yango te biso lukuta kaboleli biso te biso tozwi ata safra te akomi kuna bachefu lokalite basalisali makambo na bango na ndenge na bango bachefu da bato ya lokalite bato basalaki makambo wana lokalite ku kotoyo ya 6e mairie na lokalite ya premier ri na 4e mairie bango bato basalaki makambo na bango bazwi bambongo na bango kuna baboyi komema mama Olivia wa po apesa biso te biso toza na kati ya mai ya balobi na biso toza na kuluna koto tozalaka na kuluna te biso koto tozalaka na mai kaka bakangaka batu te babomaka batu te nzonga nde batu bozoboma bango kuna na likolo mai kaka biloko ezochola mai kaka awa toza kaka na mai eloko mosusu ezalaka te awa mai kaka ata boye kopesa biso musu ata bopesi biso moustiquaire tokosala nango nini c'est moi botiela biso ndenge baninga batia pembeni diki wana pembeni ti likolo
likolo wana biso tobonga tozala malamu eza mboka kitoko mais sikoyo ya azopesa biso te kaka sango ezokende oyo bapesaki mbongo yango bapesaki banani bapesaki biso te biso tomoni yango te likambo yango wana yaki awa oyo bazobenga mikolo na Kinshasa cité ya mai yebisa biso vi kote na débordement ezolika ndenge nini papa vi na biso ebebi pa likolo ya mai vi moko te kolia eko mabe likolo ya mai oza na mbongo mpo obima ntina baba okosomba biloko changement eza te papa toyoki pasi mikolo nyonso tu tosala ndenge nini bobongisela biso kwa nzela totie bakombo ndenge nyonso tu ezala mpe na sansi moko te kotiaka bato bino boyaka na bacroix rouge nyonso te bayeli na biloko baponi bilongi bapesa biso eloko moko te André Kimbuta apesaki mbongo ebele bato baya kokabolela bino bakabolaki kote mosusu me awa eza te papa talaka nde tokomi toza ta na sansi te bakombi ekende me tomona pa ye te moto akomaka te papa toza na pasi appel nini ozolanse epai ya bakonzi ya mboka toza bakonzi ka baya kobongisela biso nzela baya babongisa kota bambongo taka bapasi ndenge eza makolo tanga makolo nanga ndenge ekomi papa tosufri makasi bakonzi baya batala nao ndenge eleka koto mpa tozwa kimia toza likambo biso oloba te todeklare likambo ya mai mama mbote papa mpe boza kaka wa likolala likolo ya mai tozolala kaka likolo ya mai papa estce kolala na mai ndenge bozolala wana bainconvénient eza te na bana mike boye bamichopi bainsecte tala nde mochopi ekoti mwana humidité na ndako tozolala kaka likolo ya mai likolo ya mai mai ekotelaki biso na biloko nyonso ekiti na mai tozonyokwama makasi awa na debonome na mai awa na mai ya njili meno na mai bandako nyonso likolo ya mai viezoleka ndenge nini bolambaka ndenge nini bosalaka misala ndenge nini soki mai ya njili ekoteli biso na bandako moya kobima eza te bokovanda na bana na nzala na kati ya mai moya ya kokende ata kosomba eloko eza te me toyokaki eke bakonzi ya mboka to gouverneur ya ville André Kimbuta apesaki mbongo ebele mpona kosunga bino tomoni ate eloko moko te depuis toloba baya bazwa bakombo tomonaka na biso changement te tomonaka mpe tobanda komona bacroix rouge bazoya bazozwa bakombo na biso bazwi yango plus de 5 fois tomonaka na biso solution te tolembi na biso mpo tomoni molobeli na biso aza te oyo akolobela biso bayokela biso mawa mpona bango moko bazomona te toza na gouverneur na biso toza na bourgmestre bango tovota bazali bazomona te nde tozonyokwama likolo ya mai basunga biso mpona moyen eza te. Merci beaucoup bouti kolanda ndenge tolobaki Kinshasa bato bazovivre lokola na Tokyo lokola na Hong Kong tozoyeba te est on est en pleine ville toza na kati ya Tokyo toza na kati ya je ne sais pas village nini yango wana c'est regrettable les familles entières bazo vivre na mai bato batongi bandako likolo ya mai toloba bandako ya ngare bandako ya ombrike et en plus bato balalaka lisusu kuna na bambetu te bomatisi babrike ekomi pembe na tol botie banzete ndeti kaka na équateur bolali bandeko bangala balimbisanga en fait ce n'est qu'une vérité. C'est regrettable. On a suivi dans nos chaînes de télévision ici locaux. Il semblerait que l'autorité bakendaki kosunga bande kona balongo na difficulté. L'acception de belles images, on les a vraiment applaudi. Mais Congo Millennium toujours système moto timbeli moto alandeli moto to quitter sur terrain. On nous dira que ba mona ta ba autorité on a te ba autorité on a ba monter na bango ba vidéo pour ne tromper population mais où en sommes-nous? Toko sanani. Ce qui te le dit yebela otokelinga porte na butu outrage à l'autorité de l'État. So balobi sala ou mela okosala pelo te finalement bolingi to lo banini yasika. Yebela ka fokindi parce qu'on n'a plus de choix. C'est regrettable bah image de tout l'accès. Si vous nous montrons de telles images, ce n'est pas pour nous moquer de notre cher et beau pays ou notre chère et belle ville de Kinshasa, mais c'est juste pour vous montrer en combien nos autorités sont pas seulement incompétents, mais inconscients également. Le vu, il y a la population en danger, mais ils sont indifférents. Ils sont vraiment indifférents. Ils sont talanango bangoté. C'est regrettable. Si vous étiez d'accord ou vous avez aimé cette émission, moi je pense que vous devez dire que merci à la personne qui était derrière la caméra, la personne qui avait accepté de parcourir ce risque avec nous. Il s'agit de M. Zalo, Teddy Moussoumbi, M. Zalo.
Et oui, mettre fin à cette émission sans pour autant dire grand merci à ceux qui nous soutiennent. Bato basungara biso atama eza mozindo to matelikola boatu. Ndeti biso pe tozwaki penza boatu express veut dire to yonga likola mayona. C'était grâce à mon vieux Lenx Longelo de Bundes et mon vieux Desingo Désiré Kenge Beni. Merci bien pour Bolanda Kibiso. Restez toujours branchés. Vous avez encore des surprises que vous allez d'ici là découvrir. Bye bye. Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millennium, une église au milieu